Voilà la grande famille. Bonjour, 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 bonjour. Salut, salut, salut. Bonsoir, bonsoir. Et dépendre kana air beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kunabino, na ba poste téléviseur nabino, na ba téléphone, pourquoi pas na ba computer ou encore laptop nabino. Voilà bandeko ezanga wabino BBC Mpoi TV. Bandeko kota aimer partager ce qui peut zambala liboso okutani na vidéo na biso zala à l'aise, sens-toi à l'aise, zoa kitifanda et abonne-toi et sois la bienvenue. Voilà bandeko ezanga wabino BBC na ozangisa te kopesa merci na bandeko nyonso oyo baza ko aimer ba vidéo, baza ko partager, baza ko komela biso misusu pe baza ko benga. Vraiment, ça me va droit au cœur. Tiketi nzambe nanga apamboelanga bino, nzambe nanga amwenelanga bino. Voilà. Ceux qui polingi comme membre ya chaîne ya BBC pour un soutien à bino, alors n'hésite pas comme membre et que ça akabiso bien, nzambe na biso pe akomona bino. Voilà bandeko. Je crois titre Nabiso, Bomoni, photo ya miniature, Bomoni, famille Libota, bah bonjour Nabino, la Chine, bonjour, bah Péchalov, nous sommes ensemble avec vous. Naza na besoin na ba commentaire, focus famille Libota, focus famille Libota, bon matisilanga yango na ndenge moko ya bien. Voilà bandeko, lobiezala kimbutu na réseaux sociaux à partir à pourquoi? Soi-disant bakangisi ndeko moko ya mwasi oyo azoya ko loba ba bêtise, azoya ko loba ba biloko oyo eza yango te sur Bellevue TV na Modero. Je crois na sala ki analyse nanga moko lobi o nazoela ki yango pe ba appel, nazoela ki yango pe ba message na qui vraiment corrélater un peu comment est-ce que les réseaux sociaux ou encore communauté congolaise ils ont fonctionné dans les réseaux sociaux où ils ont ça la bienté lorsque mutu azoya ko baby sa réputation ya mutu ko ya ko betela batu masolo ou encore ba passer moko boye o ezanga mutu ezanga makolo et puis to éviter ce qui nani yango atuna kié ou ce qui ezana nani yango ayebisa ke non tozana a besoin ya ko ba passer à Bellevue ngana bino to yebite. Et voilà, bah informer biso que non, la dame ou encore ndeko mwasi elle a été arrêtée. Tout le monde tout le monde na monaki lobby, na monaki na prison ndenge azo akota ki na ba life bandeko mususu et tout naza kunate. Moi je suis plus focalisé na analyse nanga o nazo sala parce que mutu ayebi bit mutu ayebi eloko ebimisela ka libanda sur les réseaux sociaux oya koloba di n'importe quoi. En oubliant que tous en a parents, en oubliant que tous en a bana, en oubliant que non, nous sommes des responsables, en oubliant que non, aux autres kandé réputation na yo, aux autres ka, je sais pas comment est-ce que les gens fonctionnent sur les réseaux sociaux, franchement. Et chose grave, communauté congolaise, boza wana bozo bete la mutu azo ko bebi c'est la batu réputation. Et ça, les lots moko boye bande on a fongola un parenthèse moké comme ça na kota na analyse nanga. Ya likambu oyo ya mama Olive. Et comme kozwa ampleur makasi ya koloba kenon batu ya Bellevue de bafinga ki bauta ki kofinga mama Olive. Nga ezolekela nga makasi bandeko. Il y a de cela 2 ans passés, 3 ans passés awa na réseaux sociaux toyebi très bien batu oyo bayaka kofinga mama et mama Olive. Oyo vraiment ba silisa loposo mama Olive jusqu'à tel point ba ya na likambo akoloba kenon mama Olive azwaka apesaka ba comédienne mbongo po azwa ba reine bango something like that. Mais namoni sur les réseaux sociaux ezui ampleur ya koloba ke bato ya Bellevue bayaka kofinga mama Olive bayaka ko injustice ezoleka sur les réseaux sociaux na communauté congolaise yango na injustice ya nzambe etelema parce que moko bandeko na okokata kolobela yango te ya makambo nga nazomona sur les réseaux sociaux bobosani 3 ans passé oyo
Ya batu o bayaka ko finga Mama Olive. Ya batu o bayaka ko relater ba histoire à Mama Olive dernièrement ceux qui 2 mois passés à batombo balancer ki kutu na message et pas Maman Denise soi-disant Maman Denise tala mutu azolia mbongo ya nani ya mboka na biso eza Mama Olive mbongo ezangi eloko akosa mais façon ezui ampleur ya koloba bato Mama de bato ya nani ya Belleville bazo finga Mama Olive, ça me fait mal au cœur. Nathalie na zongisi na lobi non. Injustice eza makasi sur les réseaux sociaux. Mais ce que tokoloba to lobelango to ya obela maboma sur ça. Parce que ce qui s'attend à sa téléminarise na ye Satan côté la kabatu nyonso poisa nini azo esprit ya batu ntango ko esprit ya batu wana nyonso po baza na ngambu na ye et lorsque baza na ngambu na ye nde komi injustice parce que injustice eza diabolut mais toyebi ke non oya telemaka mutu asuka ezalaka nzambe. C'est-à-dire que non justice en Zambéza. Un bon jour, les lotés, l'obité, tout le monde a justice en Zambie. Tout le monde a vraiment justice en Zambie. Alors, na kangina nos parenthèses wana. Tout ce qu'on a dit kambwango au bazo soit disant que non, Belleville, muto akangi si, ndeko na biso ya mwasi. Je ne cite pas les noms. Belleville muto akangi si, ndeko na biso ya mwasi. To solo lana no bandeko. Est-ce que Belleville tout ça, la analyse, hein, tout réfléchir le quoi bateau, hein, c'est ce que moi j'aime. Belleville, bêtise, on de commencer à bimia et koloba. Eza ya liboso. Eza ya liboso, hein. Tokyo loba, carrière à Belleville, ezo kokisa 6 ans, bientôt là, oyo, déjà va PBC bandi ko salema pour na 6e année. Il y a chaîne, il y a bébé, il y a nani, il y a Belleville TV. Tokyo Loba, à ta 4 ans, encore à ta 5 ans, et bien ta, n'est vraiment té. Ngana monaka c'est lorsque kaka SB a ya ndeba insulte et comment qui est belé. Lorsque SB kaka a fongoli chaîne na ye, abanjo kote sa ba film. Des places na yeki komona ke non, ba insulte yaki ko ya belé na ngambu ya Belleville. Et belé parce que tout c'est en amonaté. Et lorsque quand on commence à y a à fongo la chaîne, c'est par là tout le monde a ba bêtise et belé, il y a Belleville ko fingama et comment qui y a somme. Ngakutu oyo de commence à ekoloba soit disant Belleville modéro à lalae, abimana modéro. Ça ne sonne même pas à koloba keno qui sent ça qui bomoto izawana. Tu viens au vendi na kiti. Pour ne pas informer Batukeno, Belleville abima na mutuana. Na saïda qui a analyse lobby pour ne pas répéter les sous pour ne pas que ça tautologie na ba analyse tout ça là. Batu balobi Belleville a koki ndeko mwasite ake kokangisa ndeko mwasi. Est-ce que eloko oyo mwana mwasi na bimisa ki yakoya koloba Belleville mututel modéro abima na ye. Ndeze eloko oyo ekosala ke non Belleville atika peut-être musala na ye. Akene peut-être ceux qui n'a pas parqué na bino ceux qui bokena rawa puis na bani na bino kuna je sais même pas les noms pour que ne ko kangisa ndeko mwasi. Ceux qui zaki na batu o Belleville fala kangisa. Baza avant kutu ye abima ya bimi nde lobby. Combien o ba finga Belleville na réseaux sociaux. Belleville akangisa mon tout hein. Belleville akangisa mon tout hein. Pourquoi boke kaka mangu ya koloba keno eza Belleville? C'est-à-dire que non quelque part bozo ye ba conscience na bino zelo ba keno non ndeko mwasi abima ki mabe afinga ki Belleville mabe kaka Belleville nde asali nini akangisi ye. Wana nde tolobaka conscience. Parce que boyebi pété, la dame a informé pe binoté a confirmé pe binoté que non, c'est Belleville. Oya kangisi ye. Mais du fait que non, ma conscience na bino, ezo yebisa bino que non, ndeko mwasi tango azo bima mikolo azo ko finga sur les réseaux sociaux, azo ko loba di n'importe quoi sur les réseaux sociaux, azo na kombo ya Belleville, azo finga nde Belleville, azo salir nde Belleville, c'est-à-dire eza Belleville muto akangisi ye. Bandeko, na sens akibo moto so to bito solo là, c'est-à-dire conscience na bino et acquise bino que non, ndeko mwasi ne bakangisi ye, afinga ki mabe, alors a mérité yango.
a mérité ko kangama, a mérité ko bakangaye parce que abima ki ko ya ko loba di n'importe quoi. Bon moni qui sent ça qui bon moto place na zongi sibino. Mais laissez-moi vous informer que non. Bo tchape na mutu na bino que non, eza de lote que non bo banda ko finga Belleville pour lelo pe Belleville aloba que non na kangisa bato. Focus eza ya Belleville. Focus famille Libota eza ya Belleville. Elle n'a pas le temps bandeko. Bota la ba film Belleville azo komela biso. Est-ce qu'il y a koki ko zo temps ko kende ko qui ça peut-être 1 heure 2 heures du temps na parquet pour na ko samba na mutu. Er ya ko vanda abanda ko sala ba film hein. Lobi to bandi film na biso ya avocat bandeko bo tshela ngana no ba j'aime kuna bo matisela nga ba focus kuna et ça nga bien. Lobi to bandi film ya avocat famille Libota. Donc film wana nazoye bate bandi na ba émotion na niveau moko boye donc il est tozoye bate leya oyo mama kulutu leya. Donc yo sasa ki nde koto yo oluka ki soko teka ki lupango ngo tozoye bate ngane nazo comprendre esute yango no kima mango ke poto to oye bate. Tala film auto bandaki lobi déjà ya avocat. Film bandi na ba émotion tozoye bate toko suka ndenge nini na film oyo. Bota niveau. Boy suko loba ke non idée wana eza ya Nigeria. C'est-à-dire que non bo ba kwenyo so bozo kende ba kwenyo so bozo calculer ezo denda. Bo komi tina niveau ya koya koloba peut-être passer moko boye. Nga kutunde na za boye bandeko. Nzambe aza nzambe ya mawa. Non nina loba ka elo mo boye. Lorsque boye la ba tout passer eza na sens te. Question nanga mususu na bina ba nangina kene na kibonzambe mukeme esprit eboyi nango. Dites-nous ndeko mwasi tango azoya pona ko salir Belleville soit disant Belleville asala ki boye abima boye Belleville boye. Belleville asala nini? Belleville asala nini? Tozo solo la bandeko. Belleville asala nini? Ou encore Belleville penenga zawana asala peye ndeko nani star na bino SB nini. Parce que yé moko star na bino aloba na munoko na si aujourd'hui naza na chaîne muto pushanga makasi c'était Belleville. Moi peut-être na okyo loba keno Belleville lelo akoma ko regretter, il fallait même pas pesa ye buluana. Yango moni lelo bato mususu baboya bakoma ko boya ko fungola bato. Pourtant muninga ko fungola za na mutema ya bien ya olele libo envers yo. Mais lorsque yo peut oye comme on a clair au baluke ni mutuana, c'est ce qui se passe, c'est pas SB. Parce que yé moko maloba na ye yango moko ekanga ekangisa ye ya koloba keno Belleville. Asali nini? Asungaye. No, it's fine. It's fine. I'm okay. I'm okay. Okay. Let me finish. I'll come to you. Okay. Thank you. Okay. Sorry, bandeko. Boso landa bandeko. Donc, tozo comprendre te. Likambu ya koloba ke no Belleville kangisi ndeko. Bobo sana. Parce que il y a eu des histoires. Il y a beaucoup informé batu ke no Belleville bimana modero alala ye. Boza ta na nani na pideur wana te na ba langage na bino. Est-ce que to monaki mutu moko abimi asali analyse ou bien asali émission ya koloba ke non toza na besoin ko yeba passer à Belleville. Ezaki na mutu moko taza asala ki émission ya lobi ke non toza na besoin ko yeba nani passer à Belleville. Donc au sentir que non haine, jalousie, mutema mabe ya batu. Bolinga ko ya ko nuire mutu. Bolinga ko sa makamoko boye po boyinisa Belleville. Mais laissez-moi vous dire que non. Bon, moni batu lokwa biso maman BBC. Toza batu moko toza souple en esprit pour comprendre état d'âme ya batu, pour comprendre l'esprit mabe ya batu. Alors toza kuna te soki bokoya bolobi Belleville alia papa na ye alia maman na ye biso santa mutombele na Belleville. Ah, là il faut vous prendre boye bango. Lorsque bino bozoya na boule ke bosa salir Belleville, boyinisa Belleville. Laissez-moi vous informer. Biso batuloko maman BBC. Toza souple en esprit pour la comprendre œuvre à Satan, pour la comprendre mission à Satan, ndenge zalaka. Alors 100 ans na Belleville.
bomoni nyonso na bozo sala wana parce que Belleville nenga za wana ayebi musala zo sala il y a le haut il y a aussi les bas ayebi très bien que non musala nazo sala eza pe na bato bakolinga ngai te. Alors na ngambo bato balingaka ete wana elle surmonte kango. Alors omoni babiloko nyonso bino bozo sala pona ye Belleville ayebi ke non o nde sikoyo o balobaka ke non musala nyonso ezalaka na le haut et les bas musala nyonso ezala na komekama musala nyonso ezala non Satan ayaka toujours komeka nde bino wana bozo komeka. Allez-y comprendre non? Ngana yo kama okolamuka kana tongo boye bacha yo micro olobi obandi ko loba ko salir mutu eloko zolekela nga bandeko nga e moko mutu ezobe na oyeba te sometimes na vandaka na lobi mutu ko péter nga. Comment est-ce que les gens réfléchissent sur les réseaux sociaux? To comme na niveau ya oye ofandi obandi ko citer peut-être obandi ko relater ba toute histoire ou encore passé à mutu. Où allons-nous maintenant? Ozeli yango trophée. Siko anga nazoba tango bakangisi ye. La fille ezape kambala liboso te abimaka na ye ayaka kofinga ayaka koloba di n'importe quoi ezape ka na kombo ya Belleville. Ato koloba keno afinga ki asimbaki pe modero. Comment est-ce que bino bomoni kaka Belleville et si longtemps que modero pe abimaki modero asalaki bayambaki sur ka ya moi ya ndeko mwasi et modero alakaki ke non akosala eloko moko. Comment est-ce que bino bobo sani atake non modero pa abimaki alobaki boye mais bomoni kaka Belleville. Bomoni kaka Belleville. Nangambu kuna na moni ke non Marina laba mutu akangisi ye. Sikoyo mais lorsque bozo bimaka wana koya koloba babiloko moko eza na sens te. Bo satandraka na nini? Nini lakisi bino ke non Belleville mutu akangisi ye. Na yoka ki bozo ebisa ndeko tala na papier wana bakangisi yo kombo mutu akangisi yo il faut ezala wana. Mais la fille alobaki kombo Belleville. Mais du fait que nos consciences na ils ont reproché que non 2 jours ou 3 jours 1 mois nyonso na ofinga Belleville c'est que ça Belleville. Alors dans sens ki bomoto eza bien te ozo bima oye olobi o relater au côté prison bakangi yo pona koya koloba peut-être mamaka moboto ki koloba te que non eza Belleville. Pona nga na moni kutu te que non place on a oki ko douso la place on a oki ko confirmer que non eza Belleville parce que eza ma finga liboso te. Belleville ayebi que non ezana bato bakobanda ko bima butu lokola moye à chaque donc tant qu'elle est vivante sur cette terre batu ya koya ko finga ye batu ya koya ko salir personnalité na bakozala alors akozala na tana ye na bango te c'est ça Belleville. Moi ezate bokanisa pe kata non modero bimakit na lobite que non eza modero muto kangisa ki ye. Mais na so yaka ko yebisa bino que non parce que lorsque ya sali bêtise wana Belleville répondra qui te. Loko comme d'habitude à répondre à été. Mais la personne o ya bima ki ata na likambo ba yambi na 2-3 personnes modéro parce que yenda azape muto batangi kombo aza na regret et puis malobane zaki ke non eloko na kosala po satana bimisa ta fi wana na télévision na sali soki nini. Comment est-ce que vous oubliez donc bino bomoni ka ke non muto okika kosala mundeko muto okiko kangisa ndeko na biso ezaka ka Belleville. C'est que mission na bino ezaka ka bo détruire Belleville bo silisa Belleville mais bandeko boyeba ke non ba plan na bino o nyonso bozo sala eza plan ya Nzambe te. Ba plan na bino o bozo sala pona ko détruire Belleville eza ba plan na bino te eza ba plan ya Nzambe te. Lelo bokoya kolobela mokili mobimba communauté congolaise mobimba soit disant Belleville mwana mabe Belleville boye oui mais wana eza bino bato mokili boza banzambe te parce que Nzambe nde mutu ajijaka Nzambe nde mutu akondanaka. Alors lokola bino bozo ya pona ko salir muninga bakangisi yo oyebi pe est-ce que ndenge ndeko mwasi azawana est-ce qu'elle a juste à faire kaka na Belleville? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comment est-ce que bino bomonika à Belleville? Laissez-moi vous informer que no Belleville azana temps ya kokangisa mutu te. Il faut bino bo zalaka wana
bosala ka babilo ko nyonso na bozo sala ezopesa belle vie force ezopesa belle vie inspiration pour votre information ezopesa ye force ezopesa ye pe inspiration il faut bino bozala wana bofinga ka ye po bo pushier boyi bien ngote nzambe nanga famille Bota focus famille Libota na ba commentaire lelo vers 16h30 na ba kini biso koto na Afrique du Sud 17h30 film avocat to kota na deuxième épisode focus et kozangisa biso te to akupe ko zongisa batu mususu mitne mayele ezangisa biso te toza na focus de avocat deuxième épisode lelo to yeba te lobi ebandaki premier épisode to kenaki déjà na émotion lelo tozo yeba te le ya mama kulutu problème nini na lupangu problème nini na turbo ah et puis aza l'aise le ya o pese faut avoir trophée mama kulutu il faut avoir vraiment trophée la famille donc mutu moko vandisa musala le ya non mama kulutu oza fin kamata ba bizu esiko za wana non il faut avoir trophée umela penza mama kulutu donc voilà ok nango non eza na ba actrice il faut qu'on félicite ka donc ba leya wana ba mama top donc non mama top aboma kinga lobi famille ya mama top étoile na nani susu komone kenga non 3 dio wana grave bakena ngona na Swahili non belle vie umela au moins biloko nyonso eza ba distraction musala belle vie ezo ganga musala belle vie ezo zangisa batu mususu kimia alors pour belle vie a continuer toujours na ko avancer dans les bons monsieur ça va détruire mais laissez-moi vous informer aussi que non ata un canaillé et que n'a pas orphelin et que n'a pas na hospice de vieillard bambon wane ko gangela ye bande ko lelo te lobité bosa nini bosimba mitou avec tout ce que vous êtes en train de faire pour na ko isande ko mwasi na yoki mpasi ndeko moko atindela kinga lien moko ya mwasi ndeko moko wa mwasi pe na otanga kombote abimi pona kwa ko finga belle vie du fait que no bakangisi ndeko na bango oya yaki ko finga et azo informer belle vie que non comment liste eza mulaye ko kangisa biso ebele ko kangisa biso et ça n'inga passé vous avez des familles. Moi je ne pense pas ce qui kolia mbongo ngo ya YouTube bobando ya kaka ndenge bozo bima wana et ça passe mais biso pe to kolemba te ya koya ko sala analyse ya ko zongisa mo maile ya bato beau aimer beau partager la grande famille ça fait très mal et j'ai vite compris que non c'est tout le monde qui est famille Libota. C'est tout le monde qui est famille Libota. Vous savez pourquoi? Parce que tola mukakaka belle vie. Tola mukakaka belle vie. Ça prouve que nos boza ba famille Libota. Ou encore Tokyo be ngabino que nos boza ba famille Libota ba révolté moroboyi. Oyo bolingi bozalaki wana mais na minute lokwa bolongwe ba famille Libota révolté bolinga skoyo avancement ezalate. Sko to lobani. Bandeko basi tout ça la musala bien nga personnellement au grand jamais na ba makamno sur zoleka s'il s'agit peut-être de défendre belle vie n'a insulté mon tout je ne le ferai jamais au grand jamais parce que na belle vie on a dit comme on était abimi pour na ko finga bato pour nga pena finga bato non je passe ce temps ce qui peut-être ko finga ndezolier sabino mbongo ebele na YouTube mais boye ba ke non justice sans ambeza ko sala ba analyse parce que biso pe toza na bakini te ceux qui tozaki na bakini on allait aussi essayer ya ko banda ko yambana no bato parce que na omona façon musala ezokende sur les réseaux sociaux na Congo wana oyambi mutu ozotikela mutu faveur wana ozotikela mutu nani ana afinga na ye kaka mais pona ko tuna ye eza nini yango etindi yo oyaka ko salir oyaka koloba kaka passer à mutu question wana na oyo kango te pa ba chroniqueur obozo yamba bandeko donc yo chroniqueur musala na ezaka ko yamba bato ya ko finga mutu ça fait très mal ça fait vraiment très mal alors on est là
bandeko bo aimer beau partager ezanga babino mama BBC beau partager focus lelo toza na deuxième épisode ya avocat. Alors namoni on dirait actrice principale eza Léa tokene nanu tokomona ngo soki Léa te soki étoile tozoyeba te émotion na bangambu nyonso. Alors voilà bandeko, je vous aime trop. Tozala toujours wana focus, to soutenir belle vie, surtout na prière, et ça abiso bien. Alors tokutani prochainement bandeko, ba bisous, ba bye bye. Bonne journée.